Kolanda magazine Mbonda Ekolo oye pesa kabino ba information sûre et fiable et surtout en temps réel oye kumba makana yimoko les grands DG valables Alain Dewa magazine ya lelo ngai Charmela Mbondo nazana e 5 mingi ya ko présenter bino yango. La magazine ya lelo na politique na cadre ya processus électoral à la République démocratique du Congo, gouvernement, commission électorale nationale indépendante, justice, ma parti politique et société civile baza ko harmoniser pognon so eleka kitoko toujours. Commentaire ya Alain Dewa. Ndeko ya Congo, boye bake, ba différents partis prenantes, ya processus électoral, ba sanganaki, pour la consala ba discussion, depuis mokolo ya mardi, ya ko harmoniser, ma solo ba élection, eleka kitoko, avec un partenaire idéologique, à ba congolais, baza ko luka. Nyonso, et salemaki, na initiative, ya quelques partenaires ya République démocratique du Congo, notamment, Punu de paix, Open Society Foundation. Na masolo yango, ba délégué à gouvernement, bazala kiwana, ya seni, ya justice, ya ba parti politique, pe ya ba société civile, bazala ki, kaka ponyo so eleka kitoko. Selonik Etebe, oyo azali directeur ya Open Society Foundation, alobi ke, ezala ki malamu ba parti prenante, pour ba discuter, na ba condition malamu, oyo ekosala maké processus électoral eleka na kimia pe ezala inclusif. Processus oyo eko permettre na mutu nyonso abimisa liloba na e. Mingi, il faut boye bake baza ko solo la po na enregistrement ya ba électeur, transparence, paix, sécurité, il y a processus électoral, engagement de parti politique, et avancement nango. Na cadre, il y a qu'on favoriser inclusivité, pe kimia na ba parti prenante, seni a initié ba rencontre na ba acteurs politiques. Entre-temps, ba différents leaders, il y a opposition, ba si ba échanger na mona mboka Denis Kadima, pour na koluka kakake, ma solo yango eleka kitoko, mais le titre de rappel, et sengeli boye bake, ma solo oyo, et bandaki mardi pe, et konsila mokolo jeudi, avec un partenaire idéologie, sauf imprévu. Biso, tout ça qu'on t'a la pote ma solo oyo eleka vraiment kitoko yango, tu betisi kambonda. Procureur général après la cour de cassation à Salaki visite d'inspection na commissariat ya la police ya ville province ya Kinshasa pour na kota la situation ya ba kidnapper pe a kebisi ba magistrat oyo baza kosala mosala mabe. Commentaire ya Rachidi Pangi. Après présentation, il y a quelques criminels au Babengi kidnappeurs, au Bazako enlevaka batu na taxi, pe na ba moto na ville ya Kinshasa, pe Bazako seme psychose et pas ya ba kinois. Nango procureur général après la cour de cassation, Mwana Mboka affirmé Mvonde, asalaki visite d'inspection na commissariat général ya la police ya ville ya Kinshasa, pour na côté la situation ba présumé kidnappeur, au Bazako traumatisé ba kinois. Après qu'on félicité Mosala Malam au la police ezako sala, procureur général après la cour de cassation a instruit na la police va placer ba malfaiteur nyonso na procès à flagrance pambate bango nyonso ba passer aux aveux pe bandimi misala mabe o basalaka pe ba pesi ba information supplémentaire selon mode d'opération na bango. Tosimba été firmé Mvonde à promettre qu'on appliquer loi na rigueur na nyonso contre ba magistrat pro ba malfaiteur pe na ba magistrat o ba koluka ko pesa liberté provisoire na ba malfaiteur o baza ko benga ba kidnapper o baza ko opérer na ville ya Kinshasa pe ajurer ko sanctionner ba magistrat o baza identifier na ndenge baza ko sala musala mabe o za ko bebisa lokumu ya justice congolaise. Biso magazine Mbonda Ekolo to betisika kambunda. Opposant Martin Fayulu, président ya parti SIDYP a betisi Mbonda na phénomène kidnapping oyo ezui en plaire ya makasi na ville province ya Kinshasa to landa reportage oyo. Mone Congo, boye bake, situation ya ba enlèvement à la ville province ya Kinshasa équipé opposant Martin Fayulu Kimiate. Ponaye asengi kosaba moyen nécessaire pour na concilier ce phénomène oyo. Kutu asali allusion
na ba phénomène lokola mobondo pe kuluna. Na maloba na ye mususu alobi boye ba enlèvement na Kinshasa osagisi na phénomène kuluna pe mobondo et komi ko troubler ba kinois. D'où esengi kosala angele lokite tokokoma lokola na jungle. Na titre de rappel esengeli boye bake lundi passé VPM intérieur après sécurité et le monde de la police balakisaki plus de 20 kidnappeurs à la Kinshasa. Phénomène yango ezui ampleur moko ya mabe na moins de 30 jours ya 9e jour de la francophonie. Déjà kutu depuis mercredi la police azoli yango système mystique donc yebake soki oza muto sala makambo wana okokangama la PTP okoza justifier devant mibeko ya mboka yango biso toseki kaka na bakoza l'État bon multiplier ba effort de manière que situation oyo et si là po bakinois bapema na kimia yango tobetisi kambunda. La page publicitaire Centre de formation médias indépendant et fongoli ba porte pour na mutu nyonso oyo alingi aye ko la journalisme prise de vue topé caméraman na montage bolanda spot publicitaire oyo. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. La société gouvernement provincial et ville province ya Kinshasa bazui ba décision pour na kosali sa patrouille mixte na forces armées de la République démocratique du Congo FARDC na Mukuse na la police pour na lutter contre criminalité urbaine awa na ville ya Kinshasa. Commentaire ya Rachidi Mpangi. Na souci ya lutter contre insécurité na ville ya Kinshasa pe ya ko éradiquer phénomène ya ko enlevaka batu gouvernement provincial ya Kinshasa basala ki mo bange na réunion pour na ko lober la situation sécuritaire pe ko zwa ba stratégie o esengeli pour na ko lutter contre criminalité urbaine. Na suka ya masolo Mwana mboka Gracien Tsaka la ministre provincial ya intérieur apesa ki ba précision pour la décision ya ko sala ba patrouille mixte FARDC na la police pour na ko traquer ba incivique o baza ko semer désolation pe psychose na ville ya Kinshasa. Et sengeli koyeba été annonce ya patrouille mixte ya service ya sécurité et seulement qui 24 heures après présentation ya 27 présumés kidnappeurs pe ba pesa ki bango na maboko ya justice pour ba répondre na ba action na bango. Nango toza kolikia ete ba patrouille mix oyo ebandi na ville ya Kinshasa ekosilisa insécurité urbaine na ba forme na yango nyonso. Awa toza kopusa na malembe pembeni ya jeu ya francophonie bapaya ebele bakouta bamboka ebele pona ko participer na jeu ya francophonie tolingi te ke mboka na biso ekende sango ya mabe yango tosengi na service ya sécurité basala musala malam pona ko kanga ba criminel o baza ko semer désolation na ville ya Kinshasa pe basili sangala ya phénomène oyo biso magazine Mbonda ekolo tobetisi kaka Mbonda na ba reporter ya mbata pe ya lokuta yo mutoza na posa basalela yo reportage ya solo pe ya kafu contacter agence Mbonda ya ekolo pona ba reportage na ba activité politique na bino funérailles pe ba fête na bino en tout cas bokozwa mosala kitoko toujours na impact pe na idéologie. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique,
religion, sport, conférence. Awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te, kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097. Na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Tokoba na basango na biso toujours après échange na Denis Kadima Oyazali président ya CENI Adolphe Muzito azana badoute ke ba élection ekozala na délai constitutionnel. Tout l'anda reportage oyo. Ce partenaire d'alors, nous avions proposé que la CENI soit composée au niveau du bureau de la société civile, mais qu'au niveau de la plénière, que ce soit les partis prenants, c'est-à-dire les partis politiques. Mona ya Congo, boye bake Congolais nyoso aza déterminé ya koleka na ba urne na décembre 2023 po yangonde eza posa na biso nyoso pona kopona bato ya sika oyo basekeli kokamba République démocratique du Congo. Toyebi ke seni na ngambo na ye aza déjà kobongama po nyoso esalema avec impact ya pe idéologie. Kutu abandaki déjà koyamba ba opposant nenge kaka apesaki promesse na ye mikolo o eleki. Mais ekoma na tu ya Adolphe Muzito amame mwana Congo boyebake discours na ye après entretien na ye na ndeko Kadima Muzito andimite ke ba élection ekozala na délai constitutionnel. Selon ye batuni Kadima soki d'ici faire ba processus à kozala en mesure ya ko mobiliser 500 millions de dollars américains pour masolo wana eleka kitoko. Mais amoni yango kitoko te na réponse ya Kadima oyo alobi ke azana contact na gouvernement pe mikoleza koya bakozwa 100 millions de dollars pour esunga avancement ya processus. Mais selon Adolphe Muzito en limite ekokokisama po mbongo wana kotala na ba problème sécuritaire en limite que seni a cause à la servi normalement. Mais na o etali fiché boye ba ke leader ya nouvelle élan alobi ke eza incomplet. Na yango alobi ke yena parti na ye bakokeli na ba élection te sans ba territoire lokola Masisi, Ruchuru, Pekwamut, bisika oyo ba enrôlement et salamakité. Mais yambingi basengi pe na église catholique asunga bango po jamais bakoki kokende na ba élection na mboka oyo eza kokabwana ndambu ndambu. En titre de rappel, boye ba ke président CENI Denis Kadima aza toujours kosala ba échange avec ba leader politique. Akutalaki déjà na Matata Ponyo, Martin Fayulu pe Delis Sanga pe na représentant Moïse Katumbi Chapwe. Biso mbonda ekolo tokosenga kaka masolo o eleka kitoko po décembre 2023 et comme peine. Secrétaire général, il y a eu de peste. Mwanamboka Augustin Kabouya à répondre à Adolphe Muzito que dialogue et cause à la TEPO depuis indépendance et Zande régime il y a Félix Antoine Tshisekedi Chilombonde et Sali Moussala qui toko tout l'anda reportage. Mana Congo, boyebake après ba propos oyo Adolphe Muzito alobaki après entretien na Denis Kadima président CENI et tiki Augustin Kabouya indifférenté. Pour la secrétaire générale ya IDPS, problème ya insécurité oyo ezala ba kwa ebele ya République démocratique du Congo, ezako créer instabilité na mboka. Pona ye et comme une rubrique ya batu ya opposition pour bazala qui préparer te yango bazako s'accrocher na sujet yango abakisi ke Muzito akoki ko répondre na ba propos abibi saka pour la insécurité na mboka na époque azaki allié na Martin Fayulu alobaki ke bako créer insécurité ya koloba ezake soki tozalaki na mboka oyo elandelaka batu Muzito il faut à répondre na makambo wana par rapport ya ba promesse oyo alobaki yango nde oyo toza komona lelo atuli même que
élection soki baza kozwa bango lokola bana mike po baza kosala lokola baza ba innocent olie ya koloba nini oyo ya kosala sikoyo ya koyeba lisusu eza ke mpo na kabuya alobi bilan Félix Tshilombo Tshisekedi eza positif donc soki tolobi totala ba régime nyonso depuis RDC ezo indépendance régime ya fachinde basali busala kitoko avec impact na idéologie awa biso bonda ekolo magazine d'actualité tokosenga kaka masolo o eleka kitoko de manière que ba élection et salema kitoko pour congolais a besoin à voter vraiment là décembre oyo yango tobetisi kambunda. La société Omar Binyongo Kibangala Oyo Azali coordonnateur ya fondation Omar Binyongo Fob na Mukuse akutanaki ye na base na ye ya fondation pour na konomé ba coordonnateur na cette commune ya district ya funa commentaire ya Medrine Kambembe na Wilfried. Coordonnateur ya fondation Omar Binyongo pe moko ya ba cadre ya parti politique Biso Peuple Omar Binyongo Kibangala asangisaki base na ye na Inga Metro Bar na commune ya Bandalungwa pona konome ba coordonnateur ya fondation na cette commune ya district ya Funa pe kotalisa bango lolenge nini esengeli basala musala pona développement ya cette commune. Omar Binyongo Kibangala ye atalisaki importance pe ba objectif ya fondation FOB pe elandisamaki na séance ya question-réponse nyonso wana avec un partenaire idéologie boyo kandenge ye moko le grand coordonnateur Omar Binyongo Kibangala ndenge abetisaki mbonda liboso ya caméra na biso. Merci tozali ko sepela na journée ya mukolo ya lelo pona makambo oyo sili koleka ya malamu tozali ko sala yango po ete biso toye komema kotindika bilenge bakoka se prendre en charge et yango tozali kosenga na bilenge lolenge nini lolenge kani ya se prendre en charge. Alors pona ba mama oyo bazali kobokola biso mikolo nyonso butu pe moi ba mama oyo tosili kotanga pona ba misolo oyo ya mapa tosili kotanga ba université pona ba misolo oyo kaka ezali ko uta na makala yango tozali ko senga ete tokoka toksili kokola sengeli totindika pe ba mama na biso lolenge basela kiko na yango tokosenga kaka na bana funa nyonso ba mama ba papa bilenge bokende kosadere massivement na fondation Omar Binyongo parce que kuna bakosunga yo okoma autonome ozwa musala puke oyeba na komisunga yo moko olie osenga kasengaka yango biso ana magazine bonda ekolo to beteli bango mbonda parce que bango bazo sala musala kitoko. Yo mutu oza leader oza na vision ya malamu pe entrepreneuriat magazine bonda ekolo efungoleli bino ba porte pona koya kolakisa temps na bino. Congolais, Congolaise, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu, apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko, tomesana koyamba batu na plateau na biso, po mutu na mutu atalisa vision na ye, yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader, sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo. Tala ndenge ba leader bazali koleka moko na moko bazali koyamba bango epai ya mwana mboka Alain Dewa na Medrine Kambembe avec un partenaire idéologie. To abordaka basi nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion, pena basi mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Bazomona pero bazana makanisi kimute mabete. Batu mususu kala kimute mabe ya longwanga na ya wana. Me bato bazana miso baomona Congo ezoke na ndenge mususu. Elle na limité na mumbele un peu partout. Donc nazo continuer lisusu na suki wana te. To se sentir à l'aise na kati ya changu na biso. OK, merci beaucoup.
ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso na bino pe balide oyo boza kolanda biso bolinga ka développement ya quartier ya commune to pe ya RD Congo Mobimba bobenga biso na numéro oyo eza affiché na bas d'écran na bino toko yamba bino pendant 30 minutes sans débat avec un partenaire idéologie pour que vous exposez ba vision na bino liboso ya population pe aye babino yango biso na magazine Bonda Ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda na ngambo ya société mokolo ya vendredi 30 juin association des jeunes sages pour le développement communautaire AJSDC na Mukuse ba célébrer ki 13e anniversaire na bango kuna na salle de fête Paradoxe tout l'andandenge et les cas qui avec impact. Association de jeunes sages pour le développement communautaire AJSDC na Mukuse oyo ekamba makana yemoko président Cédric Makongo et célébra qui vendredi 30 juin mokolo oyo République démocratique du Congo et célébra ka indépendance de bango pe ba profiter qui pona ko célébrer 13e anniversaire kuna na salle de fête Paradoxe na commune ya Lemba ndenge kaka ezalaka cérémonie ebandaki na losambo pona kotika nyonso na maboko ya Nzambe mot de circonstance et Pesamaki et pas ya secrétaire adjoint Patrick Kabeya yemoko le président Cédric Makongo azwaki maloba pour la kolobela évolution ya AJSDC na micro ya Bonda Ekolo. Alors notre association des jeunes sages pour le développement communautaire a été créée un certain 15 novembre 2010 yango na yebisi bino ke non na mokolo ya lelo tozana kati ya kofete 13 ans et sengela ki tozela le 15 novembre mena linga ki ye oya pesa ki mission na mwana bitinda ye pe mutaloba ki lelo ezali journée ya indépendance alobi mwana bitinda historique bokomi yango na français mais lokola ezali indépendance ya mboka Congo esengeli opesa ngo na lingala boyete soki ba congolais bazawa babeti mwa maboko ekosala bien certains 15 novembre nzamba pesi grâce na mutu moko o babengi Cédric Makongo po ya ko pesa likanisi o ezali association oyo lelo ezali ko kambama na plus de 250 membres to bandaki boyete to zalaki 2-3 personnes ezali na batu balemba ki na nzela mais tolobaka c'est que l'homme doit d'abord éviter dans sa vie c'est la paix mutu oyo azali na mission muto ba pesi commandement abangaka te yango zomona ke mwana bitinda na cadre toujours ya ko célébrer 13e anniversaire na bango ko lia pe komelana ba humour ezalaki toujours au rendez-vous biso magazine Bonda Ekolo to souhaiter kaka bonne continuation na président Cédric Makongo pe na association de jeunes sages pour le développement communautaire Mobimba tout landa ba fait des sociétés oyo mwana mboka Ingrid de Mateta a proposé biso na mokolo mwa lelo. Mwana mobali oyo bozali komona azali suka na moyibi mosala na etango biso tokolala ba pongi na butu ye opération kotambolaka kolukaka koyibaka to pe kobotola ba ndeko bazoka ndako ba retard ba mbongo to biloko na babo ya ndenge na ndenge asalaka opération na machette o moni alati la kingo yango bokola lelo akoyaki na libabe bakangi ye na ba policier ya pwesho tosa obika oyo kumama la commandant Botau mingi ezalaka na veni bakata la tinel na commune ya Masina quartier 3 référence Rai Mulongo mwana mobali oyo azali suka na moyibi soki okutani na ye sambela kaka zambe tope lukama papu opobuka po atambolaka ye moko te bazaka ekiri me ye akwele la libabe boyoka bilo moko ndenge nini babetisaki mbonda kwa biso tozali babirode ya mabele tokengela mabele na biso toyaba na mapela me na okamwa bagene lokola bagarson oyo
toyebi te kindoki nini mwana pena age munene boyekola ata métier ata ya moke ata menuiserie ata maçon oyo bandenge ozwa na efiske ya 10 francs oyo ede famille na yo ozoloba aza na famille ya mama soki baomona yo na 1h 2h du matin osimi de chete baninga bauti oluka mbongo na bango ya pasi yo telemisi yo kati epota ngai natikala na blessure makasi likolo na bango bakuluna ona de bonhomme natikala na blessure bato na kanda makasi ya bato ye bakangaki ye mingi na ngonga ya 2h du matin tala misala babe asalaka ebimi na poisa moto aboye esengeli kotinda ye na angenga tope na buluo tope mingi kuna na kanya makasi ese asala bilaka parce ke azali moto abalonga te kovivre la population biso awa tobetisika mbonda. Travaillez, prenez de la peine. Lokola yemoko nzambe aloba na elanga ya Eden, vous mangerez de tout ce qui est vert. Légumes ezali très important na santé ya tout être humain parce que ezali na ba vitamine ebele. Awa tozali na komini ya Kimbantseke, bilanga monene oyo bozali komona ezali pona kosunga population. Kasi ba matériel ya utilisation ya malonga ezali te. Selon basali bilanga oyo, pasi kaka pona bazosalela nyonso na maboko. Wana pona koluka population ba bénéficier pe kosunga mabota na bango. Est-ce que tokolia kaka biloko oyo ezouta na mboka ya bapaya? Congo ezali na mabele moko riche, to exploiter yango na ndenge esengeli. Ba mama to pe basali bilanga baleli na bakonzi, to pe na ministre ya agriculture ayeba na kosunga bango na ba matériel ya misala. Bapau, machette, Kongo to pe bisaleli misusu. Po nyonso wana ezali kaka na intérêt ya bato nyonso. Pona nini boye rubrique na bino oyo bolingaka mingi tolanda yango? Nazo yeba te bato nyonso toko voter bako sale loko moko te. Bon biso tokolobela makamu mingi ya courant pourquoi courant tambola mabe. Pona nini boye? Pona nini boye? Pona nini boye yango wana nde kitoko. Papa pona nini basi amike bakoma rare na Kinshasa oyo? Eza kaka pasi. Kolandela baninga influence. Yango ezo busala ke batu babomana. Ozo kende oluki muninga vimbi peut-être yangai eza nango original. Okolanda ke yo koma lokola ngai nzoka. Papa ya minene ba kome bele pona nini? Ba misoso ba mela vitamine. Ba misoso minene na bango eza ya kimia papa. Ndo somo na minene ko kama na yo angote. Musoso bagisa mwambo mana ye. Musoso pa mukiali ngati kala na tai na ye wana. Bon à part ça, le comme si le bâti na compte à basi. Donc ba comment mela ba vitamine et les chimiques. Bazomona ce qui a vendu mukie, à mon aka ça ne va pas. Kavimba mobali benge yakacha litoi bamonika. Caricature ya mokolo mwalelo poko tiri Joyce Jemba abeteli biso lisolo nini tolanda. Toyebi ke infraction zalaka ata soki mutu ayibi abundi mais il faut koyeba modèle nini ya kokangaka mutu mais oyo tozomona mikolo de reso policier tokoma kokama même ye moko devient nduka ata bakangaki ye ezalaka boyete mais asali nini abomi nani venduka po bakuma ye na modèle ya boye pas normal ça yango babundaki te sir makaka makambo ya politique po ve alobaka trop ba côté wana mwangonga moke boye venduka zoya batiki ye affaire ya grave te kaka contre temps ya kofuta nyongo ya sœur moko bon c'est tout hein kaka pona nyongo kokumba moto na modèle ya boye tosengi na banoko na biso ya ba policier moi botosi pe ezalaka likambo ya ba arrestation awa la kati ya ville ya Kinshasa et pas bandeko na biso ba policier tokoma kokamwa tokoma kobituna yango état de droit ezalaka te na kati ya Kinshasa to na kati ya République démocratique du Congo ya boye tokosenga kaka na bakozi ya mboka boye bakosila ba policier na biso na ba formation po baye ba façon ya kokangaka bato kokumbaka mutu bele so azali parent azali koko azana bana esalaka soni mingi ya boye tobetika ka mbunda abakisi mvula moko ye nani worship Christiane de wa jour en veille oiseau célébrer 6e anniversaire na ye biso magazine mbonda ekolo tosopelio masanga tosopelio makamba kitoko et surtout oza la bénédiction pour na ba parents na yo bon anniversaire worship Christiane.
na magazine bonda ekolo ya mokolo mwalelo oyo nini ngai Charmela Mbondo nazalaki na esengo ya ko présenter les bino avant to silisa tikana pesa ba félicitations na ngai na copine de cœur oyo uti ko bota mwana mobali Joël Roline Bakenga de gros coucou à toi. Merci na équipe rédactionnelle oyo esalaki ete magazine ekomela bino na bandaku pe to pesi merci mingi na ye moko le grand DG soki kolo yeso azongi te nde tokutani na mikolo oyo mizali koya.